azali poussé na molimo ya nzambe ya babengi spiritualité ya nzambe. Alors il y a aussi deuxième sorte ya spiritualité mais ya mokili to ndenge lobi ya bokoko yango lomonaka bato mingi badutaka surtout bato l'église de réveil mingi badutaka na makambo ya Simon Kimbangu to ya bakimbangiste mpo na nini Simon Kimbangu ayebisi koko abilokola mono apesinga mai akobota na kati libumu na ye akobota mosakoli moko anguya. Voilà, ngai na botami obi nga pena nazalaka un homme mystérieux tala bato nyonso bosala bokoko baba minga nino nakutraki na Fumu Kimbangu nakutraki na Fumu Kimbangu on dirait que Fumu Kimbangu azalaka mosali ya nzambe te azalaka nganga. Alors musala bato baza kosala bapeso portefeuille magique bakangeli o mwasi bapeso bapentacle baza koinvoke l'esprit mpo na ntina na yo eza mpona baconséquence na yango yo monaka te bato mingi na mboka na biso asala succès azalaki muta théâtre azalaki musicien azalaki boye me ntango babandi kobela bandi koluka bakonzela mbongo o mama Kingani sela biso boye o sela biso boye ozomona parce que azalaki na biloko wana que le roi des rois c'est Jésus. Ok. Le maître de tous les esprits c'est Jésus. Ok. Tout passera mais sa parole ne passera jamais. Ok. Nana mona mtaloba aloba lokola Jésus. Ok. Aloba na mwasi lokola ondimi toli ya Satan. Oborobota la passe. Ok. Ata ndenge nini oborobota la passe mais pour ça mobale ko sila yote. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga pila ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makela. To pesi binombo te mingi bande konyeso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob a pambola bino na ebike bozaya ko sepela tozo yebisa bino bo sabonaka bo partager ba émission pe bo liker pe bo j'aimer nzambe akoyeba na ko pambola bino. C'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na zalinga imokote na zali na confrère nangai évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Bonjour. Bonjour pasteur Flamme d'Angola na sepeli makasi nde lelo to yesu sur liboso ya ba na nzambe pona ko édifier ba na nzambe. Vraiment merci ndenge to leki na émission na bi ke ba na nzambe ba za édifier. Merci beaucoup. Voilà, merci évangéliste Cédric Makela, l'homme valable pour na presse attention na yo na Ciel Ouvert TV. Donc, balandi nyonso ba amoureux nyonso Ciel Ouvert TV, boza ya kosepe la, boza la toujours branché, boza la jamais déçu. Lelo Toyambi, un homme de Dieu, il est patriarche, Boyebiye Malamu, il parle très bien, à la connaissance. Vraiment, baza ba papa oyo, bazo bate la bonzambe kati na bango. Dès lelo Toyambi na émission lelo tozolo be la thème mon peut être très profond, tozolo be la spiritualité ya bonzambe. Spiritualité ya bonzambe na spiritualité ya mokili, ça veut dire bokoko awa kati na mokili tokoyeba vraiment ko sololana les patriarches Vincent Makela na mokolo na lelo. Bonjour le patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola le pasteur, bonjour aussi l'évangéliste Cédric Makela nzamba le kanopambo la bino, et bonjour aussi na ndeko sa na caméra bo sene ko pese mbote. Je suis le bon caméraman ici espace nzamba pambola ye, et bonjour na beba so Rolanda biso vraiment beau
aimer l'émission, bon liker, bon partager et ça bon balam. Je crois que vous avez déçu l'invitation yo bande ko ba pesingai pour na répondre na ba question motu na ngai. Mituna ezali abango biano ezali ngai nzamba pambola bino. Voilà, on est là qui une présentation il y a patriarche Vincent Makela, patriarche Vincent Makela, bon monier déjà ba fongola qui plateau, bon monier déjà assez présenté. Voilà, un long dédié tout le la spiritualité. Il y a bon Zambé, tout le la paix au Italie bokoko na mboka na biso awa. Tout l'inga qui vraiment au meka ko expliquer biso spiritualité c'est quoi au juste. Peut expliquer biso bokoko eliko lo banini pona batu bazolanda biso. Merci beaucoup, na pesi mbote mingi pa ya madame nanga eska motema nanga vandaka. Oya sala ka poete na za santé kitoko ngolo nzambe kati na ye. Bénédicte Chipatoka Makela, Nzamba Pambola, servant de Dieu. Merci pour nous tout le monde penza profond. Ok. Spiritualité, c'est tout d'abord c'est quelque chose oyo et monde na raté. Et ça li ba makambo zeli ko exister. Et ça ba makambo yezalaka, mais eza na kati ya molimo. Eza na kati ya ba makambo ko mona na bonami souté. Ya ba bengi spiritualité. Et puis autour de la deuxième question, spiritualité ya bunzambe za ndenge nini pe bokoko za ndenge nini. Spiritualité na bunzambe ezali ba makambo oyo nzambe asala pe azosala pe oyo asalaka mais emono na kateme akoti sango na kati ya batu. OK. Le spirituel ya bunzambe mais na kati ya batu. OK. Donc la divinité dans l'homme. OK. Donc bunzambe na kati ya mutu et boti spiritualité. Mutu ala banoko sala ba makambu o ezali na cadre ya molimo mais azali pousser na bunzambe. Azali pousser na molimo ya nzambe. Okay. Ya babengi spiritualité ya bunzambe. Alors, il y a aussi deuxième sorte ya spiritualité. Spiritualité mais ya mokili. Okay. To ndenge lobi ya bokoko. Wana pesa pe makambo molimo. OK. Mais makambo ya bokoko ezali mélanger na biloko mibali. OK. Bokoko oyo nzambe a inspira pour être batu basala yango pona bolamu ya batu ezali. Bokoko pe ya mabe ezali. Oyo bazo sala yango mena mayele moko ya mabe na mayele pe na mayele ya Satana. Donc Satana a suivi makama molimo le spiritualité pa et pas ya bunzambe akiti na ngona mokili po batu ba pratika ndenge ya mabe. Osomona Okay. eza makama molimo mais baza ko pratika ngona ndenge ya mayele ya milima be mayele ya Satana mayele ya ba demo pona kosala ba makambu na se na mokili oyo basali ya nzambe. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela pour expliquer vraiment clair pour comprendre sens na vraiment kitoko. Mais pasteur Vincent par rapport à la spiritualité nous toujours ba o eza mabokoko. Toyebi que papa Simon Kimbangu aza moto toyebi que la spiritualité wa nzambe. Mais tout le monde a mingi batu mingi tout le monde a basala pe spiritualité bokoko. Toka ba on balobaka mingi tout le monde qui papa Simon Kimbangu abimeli biso. Après si biso ça la boye. Tozong ça boye. Est-ce que voilà ba mélange wana eza mabete? Merci beaucoup l'homme valable. Yango no mona ka bato mingi ba dutaka. Surtout bato l'église de réveil. Mingi ba dutaka na makambo ya Simon Kimbangu. Toi ba kimbangiste. Pona nini? Parce que biso ndenge toyebi selo histoire. Ngai mo pe na bagena zepe fruit moko ya prophétie ya Simon Kimbangu. Po bakutala kina mama na ngai ta zemo na muke, mama zeina mama na ye, asenge bango mai, ba pesa ki mai, sima miracle moko leka ki wana. Et Simon Kimbangu ayebisi koko. Abiloko la mono apesinga mai, akobota na kateli bumuna ye akobota mosako limoko anguya. Voilà, ngai na botami. Obi, ngai pena na salaka un homme mystérieux. OK. Na sabana no mystérieux. Soko pena vai na ngai yo moko oko sosoma na maka oko sosola mamna zo banayo. Batokola be évangile c'est papa Edi. Oui. Ba maman Nancy, ba maman Mati, ba papa Nissé, ba mimi Tomaduda.
ba papa Yava bana nga lokola ba Sylvie Kigalu ba mwana ngai monsieur les États-Unis frère Lievin ba yebi ke papa na so azali un homme très mystérieux yo mata so benga ngai paranormal parce que le quatre nga nzambe penza asala ka ba makambu ebele ba trokola ba pasteur John Lokadi les patriarches ba yebi yango ba docteur Job Bolibanda docteur ba yebi ke papa na biso wana defate na kota molimo nzamba salenge makamba minene ba mwayuma mwana nanga mwayuma grâce ba yebi makamba na solo ba c'est très important alors omoni batu mususu babimisaka simo kimbangu lokola azafo par rapport ya badir na bangu tala bato nyonso bosala bokoko baba minka nino nakutraki na fumu kimbangu nakutraki na fumu kimbangu on dirait que fumu kimbangu azalaka mosali ya nzambe te mazalaka nganga azalaka muta bokoko nasala mwana nga moko boye azwaki bo problème moko boye mais ndeko na biso moko azalaki mbangiste azalaki kosunga ye mpona likambo wana mais abandi komemena banzela ya mulili nakasi oyebi mwana ngo kombo na ye ser Dorcas Dorcas abandi kokotela makambo lili asala baceremonie boye na boye omoni eza spiritualité me na ndenge ya mabe ekoti na ndenge ya mabe kibokoko nyonso tu eza mabe te kibokoko na sansi ya malamu ezali na sansi ya mabe ezali bato basalisaka bato na kombo ya fumu kimbangu mingi bapratikaka baesprit maléfique. Très bien, ok. Na kombo ya papa Simon papa Simon kimbangu nanga oto benge papa Simon te fo benge mvulusu kimbangu fumu kimbangu omoni bazo sala baesprit moko ya mabe okutaka na bongo invocation kokanga basala bakisi ozomona ba portefeuille magique biloko wana or que fumu kimbangu asalaka biloko wana te alakisaka bato nzela ya nzambe nzela lobiko bato bandimela nkolo yesu po te babika yo monaka babengaka ye un envoyé spécial ya Jésus Christ ozomona alors wana comme spiritualité na ndenge mabe et comme spiritualité na ndenge ya satana parce que diable peut asalaka makambo lokola mwana na nzambe ase d'exaka na ange lumière or que makambo eza makambo ya mulili or vraie spiritualité ya bunzambe ekotaka jamais na makambo ya kokanga basi ya mosaba portefeuille magique ya kosala bisalasala elakisa kaka moto bunzambe moto aloko na mabe akoma moto malamu voilà. Lentement et sérieusement nazosenga na Mayatomo Excel International héritier Kasongo pe nazo senga na apôtre Idi Amin beaucoup ba toujours na ko partager ka ba émission oyo bo continuer ko partager ka ba émission oyo penzambe akoyeba na ko pambola bino honorable JP Godois partager émission oyo l'homme dédié le patriarche nazo landa yo vraiment na ba dire na yo vraiment olo ba bien na lingaki otalisa biso spiritualité ya bonzambe ebakisaka nini na bomo ya kimo Kristo notelingai mutala mo malamu OK mutu oyo akoti na makambo ya molimo ya bonzambe OK soki ko bakisani kati na ye oui tout d'abord mutu wana eloko aliboso ko kota kati na ye mutu wana akobongola motema très bien parce que molimo ya nzambe babeka ka tout d'abord le Saint-Esprit ezali mosantu soki koti kati na mutu ekobongolisa mutu bizaleli OK onde tobengaka mutu abongoli motema andimeli Yesu molimo nzambe koti kati na ye OK omona mutu wana makambo nyonso mabe na vi na ye kokweya très bien est-ce que vous entendez? OK très bien nde mutu wana komi ekelamu ya sika parce que le spiritualité makamba molimo ekoti kati na ye ebongolisi ye akomi ekelamu ya sika ndenge apôtre Paul alobi nyonso nazomona yango lokola gain mpo na ngai nakomi komona yango salite mpo na lokumu eleki monene ya basiya ya yesu basiya kati ya bomoi na ngai ozomona le spiritualité ya bunzambe ebongolisaka mutu elokolaka mutu na mabe elokolaka mutu na bondumba elokoli mutu na mukindoki elokoli mutu na bakisi elokoli mutu na bamaji elokoli mutu na koswana
epesi mutu makabo ya molimo mutu akomi mutu moko parfait akomi mutu moko na bizaleli oyo soko tali ye boye obi en tout cas mutu oyo a changé le spiritualité bunzambe musanango yango wana kolongola mabe kati na mutu kokomisa mutu ekelamu yasika basali ya nzambe. Merci beaucoup Patriarche Vincent ndenge opesi pe na explication ya mutu enzimeli nzambe ndenge azwaka spiritualité kota kati neme tozomona bato ebele Pasteur Vincent bakota mingi na baloge tozomona bango bakota baloge bapesa bango balumière bapesa bango bakoma fort spirituel parce que force na bango se manifestera na nini force ouais se manifestera na nini tant bakoma bakoti na baloge wana eza spiritualité ya mabe et comme il y a Satana Satana peut attirer la lumière Satana c'est d'exagération de lumière ozomona spiritualité bunzambe et même kaka mutu neloko moko mutu akoma ekelamu ya sika mais spiritualité ya Satana et même mutu na bulu yeke mutu abanda kosala mabe aiko sana apparence ya kosala kama ekomelo mutu malamu mais boko découvrir ye na misala zali kosala yezali bibelobi yango bokoyeba bango na misala na bango na lolenge na bango akosala alors mutu akoti na kata loge parce que eza na deux sortes ya spiritualité toza na spiritualité na biso oyo ya bato mwindu et puis la spiritualité ya bamindele nete sona ko limbola yango ok spirituel ya biso bato mwindu evandi mingi na bamakambo ozomona oyo mutu moko baleki ngai nasalisaka bato napesa bato ba portefeuille magique napesaka bato boye nakangaka basi soki mwasi na kima nakopesa matiti moto akoki kozonga ekomi spiritualité ya mabe ya bokoko me na sansi ya mabe donc mutu aza na kati ya kindoki. Est-ce que vous savez bato wana ndaka bana mutu akomi na kati ya bondoki akomi na kati ya bonganga wale za spiritualité na biso bato mwindu na ndeka ba mabe akomi na kati ya bozabolo akomi na kati ya ba ndako bengonde ya buzebola wana nde zali spiritualité na biso oyo ya bato mwindu to la deuxième spiritualité ya mabe mais ça spiritualité ya mindele yango tobengango ba magie noire ba magie blanche mutazala kati ya ba rose croix azala kati ya ba kankar azala kati ya ba budi ya ba buddha wana komisko ya ba paya ozomona netiki bouddhisme ezali spiritualité mais lolenga ya mabe mais bato mingi basala yango mingi eza ba chinois ba japonais ba coréen ozokomprendre nga makambo na solo donc bango nde bato basalaka yango mingi likamba ba buddha wana omoni soko tali meme atala bafilme na bango omona bainvoka meme ata kombo wana omida buddha omona tiboyi omida buddha donc kibouddhiste ezali spiritualité mais mingi ya bachinois na kati ya bamindele neti ba français ba anglais ba nani bazana oyo natangaki wana liboso ozomona alors soki mpe na afrique bamboka lokola ba benin bamboka ya likolo kuna omona bo bazala kati ya bavodou bazala spiritualité mais bazala kati ya bavodou ozomona donc mboka na mboka ekolo na ekolo ezaka na spiritualité na bango oyo ya biso bato mwindu totizaka badiabulu baesprit oyo ya etangami mpona bato mwindu ya bamindele betia mpe baesprit oyo etangami mpona baspiritualité na bango na baloge na bango bazali kosala alors soki moto akoti na kati ya baloge akoti na kati ya spiritualité mais spiritualité oyo ezali lié na bamagie epa bamindele kuna voilà akoti kati na yango baforce du mal wana nde mutu abana kosenga ebana kosala kati ya bomoi na ye. Voilà, le patriarche Vincent Makela tozolanda yo vraiment bandeko nyonso bozolanda bosala ba réaction bokoma ba message bosala ba suggestion na bino penzambe akopambola bino. Le patriarche Vincent Makela lobi qu'est-ce qui fait mutu azalaki un homme rempli na spiritualité en Nzambe, azalaki un homme spirituel mais
lobby abandi ko dérailler abandi ko mela masanga abandi ko ça n'importe quoi et l'on est ça bongo. Oh na ebite question tuningai ya mutu oyo nakoki kobandela question azali kosala nzambe to mutu oyo mutu abandi kosala nzambe azaki rempli na Saint-Esprit mais et comme on a moins certain temps mutu wana komi ko dérailler comme ça ba dérapage comme ça ba désordre wazena molimo nzambe te azena molimo nzambe te soba on nyonso basala nzambe nyonso bana molimo nzambe bazana bazone se bazaba sali ya nzambe te bazaba frauder Jésus a pensé c'est bon na Bible. OK. Alors bi moto mo ka sasa fête na yi. Hein? Oui. A bengisi bato na fête. Bato nous soisé na bateni moko. Mais tanga ba diko tala ba para ba ye, amoni mutu mo na 4 ans na tenité. Ya bato ba ki na fête wana. Atu na bike yo kota wa ndege ni. Donc, il y a ce c'est on a retard ça que mercenaire bazali. OK. Muto abi moli monanzambe passer flamme, l'eau valable. A koki ko bunga te. Netinga boina bunga. Na ko kweya. Na zonga la bossa. Ko kweya ko trébucher, c'est tout à fait normal. OK. Ayi ko trébucher. Mais a ko bunga te ke abungi pena zonga na mosina mukili. Ko wali ko na somela masanga, azobi na musicien. Jamais. Amen. Ngana bongoli motema na 84. Donc c'est aux amis 84. Oui. Yo depo yebanga yo seulement moule belete. Oui. Yo monanga na change. Ozaka ndengo zala. Ah kasi. Yo kasi na motema boye ya bomoto. Na ko maintenir ba position na zala na kotilelo. Non. Mais molimo nzambe nizo conduire nga. OK. Kosala boyete. Yango na zomo nanga na se maintenir. Même maintenant na bunzambe, ezali moi passi pour kanga na batemo jamabe. On a celle scandale parce que l'esprit de Dieu est sur moi. Na sala kata spiritualité abu solo ya bunzambe. Muto nzamba bengi a changera comme a mutu mususu. C'est ça. Soko moni moto azali ko sambela azongi na mokili lobi abani ko yembela mokili abani ko kisala makamba mokili ayambaki molimo nzambe te eza na kati na yete azape mwana nzambe te. Voilà. Merci beaucoup pasteur Vincent banga na molito ebeke wa ganga ai l'émission au sérieux banga jouer pasteur Vincent tozara toujours dans état spiritualité tout le monde a lelo pasteur Vincent. Tu es un maître spirituel. Un maître spirituel. Au moins, on n'a pas naïe. Après, si on peut marquer la cérémonie, après, si on peut terminer magique. Et aux yeux de mon, on s'appelle ma tapage dans mon. Bon, on appelle aux hommes, et on appelle aux hommes, on appelle l'autorité, mandaku. L'autorité, on s'appelle m'amener au Bali. Parce que pasteur veut ça, ni par rapport à la spiritualité, beaucoup de gens ni au taureau, ni. Sors dans les années. Sors dans les années. Oh, solo pe bon. Bako kangelo pe mwasi pe kangami. Bako kanga pe mobali, batena mulangi. Eza ba solo. Parce que nga vala bongo na botema, na utaka na bangambo wana. Je crois que c'est une autorisation na bino bokolinga na kozongela témoignage la ngai. La témoigner bani ko tuna ba question. C'est ça. Oh mais ça ba réalité, ça ba solo. Ce sont pas ba mettre mingi ba solo kana ba réseaux sociaux. Oh benga ngai numéro na ngai, na ko pesa portefeuille magique, na ko pesa bo. Et ça peut makambo ya solo. Mais suka na ngwe ça ba conséquences ya grave. Et là ça a ba conséquences te ezaka spiritualité kati na nzambe, kati na Yesu. Nyonso etikali. Oh, nazo ko invoquer mfumu kimbangu. Oh, boy na boye. Oh, ba être spirituel ba koko nde bazwa ko sala. Oh, na ko sala boye. Eza na ba conséquences. Mingi ba kosa ka batu. Na sanga na nga makila te. Mais suka o semo makila. Oui. Eza na musala moko te zanga lifuti. Nyonso eza na lifuti. Biso tozali ko sambela. Jésus lobaki bato bandibeli ngai. Oh, balukini bosoko konzali kolo. Nyonso bako senga na kombo na ngai. Na kopesa bango. Donc les fouti et ko bana ana mukili si manango nzamba ti la vie éternelle. Et ça salaire na biso, récompense na biso. Alors musalo bato baza ko sala, ba peso portefeuille magique. Ba kangeli o mwasi. Ba peso ba pentacle. Ba ça ko invoquer l'esprit pour na tina na yo. Et ça para ba conséquence na yango. Et là quand liboso ba kolongola ba mbula.
okoumela te na mokili eloko ya mibale bakotrouble parcours na yo ozala parcours moko trouble yango monaka mingi omona avant liwa na ye akwei azwi liboma mbongo esili akomi na vie moko ya salite akufi pauvre parce que eza na baconséquence soko ozosimba biloko wana eza na baconséquence ya grave yo monaka te bato mingi na mboka na biso asala succès azalaki mutu ya théâtre azalaki musicien azalaki boye me ntango babandi kobela bandi kolika bakonzela mbongo o mama kingani sela biso boye o sela biso boye ozomona parce que azalaki na biloko wana un bien mal acquis ne profite jamais bato bozona bato bazoleka na bareseaux sociaux o nga naza guide spirituel o nga naza maître spirituel sala keba baza bato mabe bakobungisa yo bakobomisa yo okotika mokili oyo avant oyokileki affaire autokufa aze kobeta tolo ngai mutu akosalaka eloko te nasala bapantakle na ngawa mpone bapantakle nde bateli ye te eloko te ngai nauta kuna nazoyebisa bino soki ngolo yebisi bino ke natiki nzombo akoti mama ye mwasa mai nimela ye po bosokona na mai ngai ata babandeli mokili mbala zomi nakozongaka na misala wana te le diable azali le père de mensonge moto alokuta nayebisi bino ya kosakana te yo tozolanda bato wana yebake soki kaka oza na contact na un maître spirituel eloko liboso osala badémarche akobotolo bambula akoutilize toile na yo akobotolo ora nazobisa bino likamba solo mutu malamu oyo esengeli okotala makambo molimo na ye eza kaka nzambe eza kaka nkolo yesu le reste nyonso wana eza mabe pasaka fesa tozolanda yo nalobi pesa biso nanu éclaircissement na question oyo nazotuna yo nalobi pourquoi lelo banganga oyo mike parce nga abengango banganga mike pourquoi banganga oyo mike azalaka akoki kolala ou bien abimi azwi ndako natiki polele omona moto akobanga okota po yebike ndako wana eza ya nganga mais pourquoi basali ya nzambe parce que spiritualité ya nzambe eza likolo baspiritualité ya mokeli mais pourquoi mosali ya nzambe mpo atika ndako polele akobanga bato bakoyiba eloko emekana koéclaircir biso wana donc c'est que spiritualité ya mokili eleki spiritualité ya nzambe te bosalaka confusion est-ce que ozondibaka nzambe atilizanga oui ozondibango oui oafirmaka na biso bato oui bopo ayinaki kolala na makadami te po pela bato bandima pelaki nazaka nzambe solo nakela na makadame po na babokota nakokufa te mituka komatelaka me nakokufa bamekaka nzambe te jésus azalaki capable bokamata libanga abongo nango ekomi lipa ale baboyaki abekomeka nzambe na yo te moto abikaka na kwanga te nzambe a part esprit na ye apesi so mpe mayele ya bomoto est-ce que okokamata mai naza na posa ya mai opesika mai me namoni otyango acide mpe nga vensa na meli namela te nakomelango te na kosopa yango parce que a part spiritualité molimo nzambe apesi mutu mayele ya kodiscerne mabe na malamu nzambe apesi moto bososoli ya koyeba eloko nayoki kosala te eloko fola sala yango nga nayebi te so namona nganga moko akangi ndako tatingo polele na namona nanga pete ata meme ntango azalaki na misala wana soki nalali nokaka ndako eza ndako nofokanga yango pourkui otika yango polele mpona koprouve eloko nini paster moko azoteya edingo akanga ndako te akanga te mpo wana edingo ntango azobela akokende hôpital te me mpona obenga baesprit ya obikisa ye te mpo nzambe azali tout puissant mwana edingo moko atuka okufa te mwana edingo moko atuka okufa na basanzi otoleka mpona sele bamystike te abenga na molimo aliwa nzambe aza nzambe ozomona makambo oyo ebongi mpona biso tosala oyo toyokoka te totikela nzambe tomekaka nzambe te paster mo azoteya alobi soki ye azalaki na temps ya yesu anga banda kolanda yesu ya kofukama okoki koimagine ngo ndeni ya kofukama na sasi nini
Non, donc gloire tellement Nzambe, donc Yesu aza Nzambe abi, andaka banda Olanda Yesu, ata bato ba Hollandais au telema, yanga no Hollandais au fukama. Ah, mais il faut tout naïe, pour na belo wana cause en a raison, parce que Jésus c'est lui le maître de tous les esprits. Après, c'est pas comment Hollandais au fukama. Ngao tamsu atinga na tamsu kutu ya ronanger. Ya ronanger. Ah donc pasteur fait ce côté lien. Oui, abili kabasol. OK, Nzamba pambola pasteur. Parce que le roi des rois c'est Jésus. OK. Le maître de tous les esprits c'est Jésus. OK. Tout passera mais sa parole ne passera jamais. OK. Nana mona mtaloba aloba lokola Jésus te. OK. Aloba na mwasi lokola ondimi toli ya satana. Omonobota la passe. OK. Atan ndenge nini obobota la passe mais pour ça mobale aussi la yote. OK. Malobana leka. Il est caté. Oyebi ke soki mwasi akanisi pasi amona kapona obimisa mwana to tango azemi so mbala lukie na makamu so na koloba wate akaboya Aboya. Okomona so ndimaka parce que maloba nzambe kokisama nzambe aloba na mobali lokolo ndimi maloba mwasi na yo okolia na pasi na motoki na yo tala kaka bambongo tu tosalaka tosalaka ngo bamomi. C'est ça. Ma ben a vendu na ye. Ngana kena keto kwa tangu na koya boye. Mama zoma 20 000. Zoma ta, aibe ko sala pe fier. Aboyi. Mozo bondele kaka. Mutolo baka solo lokola nzamba zate. OK. Alobaki na mutu. Lokolo tosi. Maloba. Ya nyoka. Otangi na mabele, okozonga na mabele. Quel que soit succès, makasi, beauté, richesse, makabezana na mokili. Suka ya via mutu ezaliwa. OK. Mota meze bandeli ya via mutu. Suka via mutu ezaliwa. Ngai na bino oyo tina ba 2080 to kozala souté. Parce que maloba nzambe sengeli eko kisama. Jésus lobi mokili na se koleka mais iyo tanange koleka te. Yango soki Jésus ndangi l'époque na ye nango bando na bando na nage. Pour y avoir maître à tout. Et puis les rois des rois. L'homme valable, nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Je crois, dernière question. Dernière question, on a passé avec ça, surtout, qui par rapport à Makamo, il y a spiritualité, car on a toujours. Parce que vous parlé de spiritualité, parce qu'ils ont un niveau par niveau, pour tout, ils ont la spiritualité comme un pour tout le monde, vous avez un maître, surtout tout le monde a un maître. C'est qu'il y a des élèves. Mais le bon Dieu, il maître bazar, élève bazali. Bon, spiritualité, nous sommes niveau par niveau. Même si on est dans la Bible, et ça, dans basal, il y a un niveau, il y a colo. N'est-ce pas Moïse? Moïse, Élie, Josué, Samuel, il y a un niveau, il y a Bunzambe, il y a colo. Si on peut trouver bazali, Sophonie, Bakouk. Osomona, on savait qu'on comparait Moïse, par exemple, na Sophonie, na Bakouk. Non, Osomona. Donc, spirituellement, tel nyoso ezalaka na ba niveau. Même maintenant na ba yekoli ya Yesu. Au moment na Pierre, parce que niveau likolo. Au moment na Tadeo, parce que na niveau c'est koleka ba Pierre. Autant mutoloko la apôtre Paul, à ça qui le niveau likolo. Voilà, même à la côté, il y a spiritualité, il y a un gars, il y a voisin. Et ça fait bongo. Au moment où tu as dans le colo, on a la moissé, on a renommé, tout simplement. Donc, spiritualité, surtout, c'est à un niveau. Maître Bazali, Bazali, Belève Bazali, il y a 16 sur Koleka Bazali. Et ça pour une étoile ou bien une étoile peut jouer un rôle? Non, et ça pour l'étoile, et ça pour un niveau. Il y a le lingue de là, maître yo poni. Na niveau zo ça là yé. Na niveau ça qu'on peut c'est pas na yé et surtout dans ngambo ya voisin, na niveau zo ça là ba sacrifice, na niveau oza ko ça là ba sadaka na yo, o ça là ba belé, pe na niveau na ba tsayo ba grade. Ozomona, c'est tout à fait normal. Voilà, bandekuna c'est bon dans biso ezala ki première édition autolobeli spiritualité ya bonzambe na spiritualité ya mokili. Nous sommes limités par les temps, les partenaires Vincent Makela, ça la conclusion, il y a Union Sotolobi, puis au PC, programme et église, n'a pas dédicace pour que l'évangile Cédric, après ce pas dédicace, on a clôturé. N'a pas ça va tout au lit, bateau bolanda kabiso na Silver TV.
biso toyaka koloba makambo koédifier spiritualité ezalaka mais tokangama mingi na oyo ya kolo Yesu Masiya tokangama mingi na oyo ya Nzambe nana mona teke mutu kati na kolo basengi apesa makila ya bato apesa mwana na ye apesa mwasi apesa soki nini parce que tango yo kotra kati ya spiritualité na bonzambe tout d'abord tu es protégé spirituellement ba ange ba être spirituel ba kwa kokengela kayo nza ozana se protection ya molimo ya Nzambe. Alors spiritualité ya kaya voisin ya satana kuna ba epesa kama boma kuna eboto la bato bozui kuna okopesa mwasi na yo ba condition makase ezali oyo ekobebisa na molimo na yo na nzoto na yo bolanda te bato bazoleka na ba chaîne o ngai pa na makila ezalaka te bakonso eza nango te balobaka bongo bakosaka nsima na yango soko koti na profondément na kati bakosengo bana bakosengo mwasi bakokato bambula bakosengo bakonso oyo okobima na kati te tala kaka eza na ba loge mosusu babenga yango bagagner dangereux. Okay. So koti na kati c'est dangereux moi mezalité donc nyonso wana epa ya satana eloko fele ezalaka te apeso na gauche likofi na droite apeso na droite likofi na gauche mais espasiya apesa ko fele akosenga eloko moko te voilà on a koloba pona ba dédicace nazala bato mingi otanga te na peska mbote pa mwana nga koko ping pong na poto na Belgique mwana ngai Sœur Margot na France Sœur Sunda tozobenga na sute na Belgique Sœur Barbine nzamba pambola yo kuna na France Sœur Virginie na Belgique nzambe apambola yo Mama Ruth nzamba pambola yo mwana na ngai Estelle mabengile diamant noir na bokilo na ngai nzamba pambola bino Sœur Anita nzamba pambola yo Patricia nzamba zana yo na ya na yo Sœur Arlette nzamba pambola bino. Je crois que vous allez ebele so na bosani yo olimbi sangai na bosani te Sœur Mariam gesto salaki ezala ngai pasteur Flamme ezala nani non valable ezala pe je suis Luanda cameraman to pesio ba merci mingi parce que son na lobi boy po ba yebi gesto salaki na meke pe kwa ko partager ata muke na bango et ça qui malam donc nzamba pamba bino tout programme église bona na ba intercession totinda ka lundi je crois que mandoli rappel na Ciel Vert TV mardi to ça na culte jeudi na mbaka bureau jeudi eza culte mercredi na mbaka bureau jeudi eza culte vendredi ezali culte intercession de livrance et puis dimanche to ça na culte de ça la ya ko gumba belankolo vraiment programme ça ngwana nzamba pamba na basali yanza. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela olobi lelo kitoko pe bato mingi ba sepeli makasi netinga ya sepeli na beke bato bebe ba sepeli ba zupe ba connaissance yo ba rozwa. Merci nzamba pamba lo passer Vincent. Merci. Merci la bande ronu surtout bazwa ki temps ya rolanda bande l'émission tina suka nga ya bino simple présentateur na bino évangéliste Cédric Makela na pesi bino merci boza mukili mobimba bolanda na Ciel Vert TV nzamba pambola bino pe na bosanité église Vallée de Bereka toza mukili mobimba partout na France Vallée de Bereka ezali na États-Unis ezali bande ronu surtout bana ya Vallée de Bereka baza na mukili mobimba na pesi bino vraiment ya bino ngo merci bo continuer toujours kolanda Ciel Vert pe boza toujours na se ya makolo ya patriarche Vincent Makela boza toujours makambo malamu pe na ya bino na pesi bino merci bolanda toujours Ciel Vert TV na pesi merci na Fally Makela bandeka na nyo surtout oyo bandinga rappel Cédric église Vallée de Bereka ya Kinshasa département ya jeunesse ya ba maman ba collège ba pasteur biso nous surtout na pesi bino merci boza toujours na se makolo ba sali ya Nzambe na bo sanité Bekla Ib na bo sanité Divine Osambo muninga ya Flajo ya Joëla na pesi bino merci bana nous surtout ya Nzambe bolinga Ciel Vert TV pour linganga boza toujours na Ciel Vert TV bo s'abonner pe bo partager émission oyo Nzambe ya lola ko pambola bino. Merci to suki wana. Bon premier tekana pesa Getima umbote. Getima umbote makasi na ngobosa na yo
nzambe aleka na kopambola yo na grand frère na ngai ya nzeza expérience na France nzambe apambola bino. Voilà, oui, ezalaki les patriarches Vincent Makela et na grand prêtre Mangobo na Hollande ozambo mboka moko na geti mao na mwasi na yo na bana grand prêtre Mangobo nzamba pambola yo makasi. Voilà, émission de l'autre yembaki patriarche Vincent Makela nazalaki ngai moko te nazalaki na confrère na ngai évangéliste Cédric Makela l'homme valable na caméra ezalaki frère na biso Josué Liwanda. Dans le métro, c'était votre humble journaliste, les pasteurs flammes d'Angola. Na pesi mbote na mona bière, Mayatomo, Mayamoto, na Paris, Mobali ya Mama Tita, na pesi mbote na Héritier Kasongo, Mama Tatou na Belgique, na pesi mbote na Excel International, na pesi mbote na Honorable JP Gaulois na Nice. Et sans oublier Fabrice Kimpala, j'ai sali Divine Losambo, Moninga, il y a Flajo Joëla, j'ai salué mon bébé que j'aime beaucoup, les bébés Miradi, les bébés de Papa Flamme, prophète Chancelier Lema, prophète Conde de Paris, Maman Bijou Conde de Paris, j'ai salué apôtre Etiamine, maître Daniel Toumba, mon avocate Kambeze, pasteur Moïse na Turquie, pasteur Denis Chongo toujours na Turquie, couple Bob Mikanda toujours na Turquie, et sans oublier maître Etiamine. Na pesi relance du Congo Redic toujours Nathan. Relance du Congo toujours Nathan Redic. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga pila ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.